Personnalité. Expliquez bien à la population, au diaspora, au intérieur ya mboka, à travers au travers ba médias na biso oyo nde akoloba malamu. Et message yango batu bazela ki yango mingi. Batu bazozela yango ti lelo. Je sais que biso nyonso tona posta toyoka message yango. Ako s'exprimer sima na yango ndenge za na conférence de presse nyonso tokotuna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso. Ya aza mutu ba actualité leki mingi na mboka me regardaki silence. Tokoyeba mpona ni silence wana pe akoyanola biso. Topesi ye 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote Nabiso. Vraiment, na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo. Pona koyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu a permetta ki likambo oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango. Nde na pesi Nzambe wana merci oya permetta ki ete na kota boloko pe na bima. Parce que azan Nzambe malamu, azan Nzambe ya bolingo po na biso. Conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba. Ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que pasteur Lité Akanda. Na eba kiteke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau diaspora libanda mboka na yeba ki grandeur nango te mais na yeko mona grandeur nango tangu na yeko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai yokananu merci. Eza mabele na ngai, eza mabele a changu. Ne grandi na kati ya changu. Tosali ba sport na changu. Tosali o nyonso esengeli tosala na changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi. Koyoka artiste na bango, akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste bazebele. Bible ezoloba chaque chose à son temps. Tant o ezate ende konabino artiste Lité Akanda, ndo moni bazako se manifester bongo, baningaki pe ba marcher ba tambola, mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK. Ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Nzamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila, Nzamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asala ki tant que fan club ya artiste Lité Akanda.
Nzamba Pambola, ADG Eric Mwamba, le boss Cybercafé. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai. Na bokechwa lobeli likambo yo. Eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobela ki likambo yo. Po esala ki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na titidi ya kobongisa. Lelo toye kopanza te. Lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lite ya kanda lelo tanga azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lite ya kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ainana pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Bato mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyoka na kate. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyoka na kana mutu nyonso. C'est-à-dire oh kulutu. Oye na retard kiti na ye zalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Ça va. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger. Ye ba bengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete liti ya kanda. Abaneko koma na kasho place ba checkinga 6h juste. 7h komona ya za déjà wana. Merci kulutu. Nzamba Pambola ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Congo Nzamba Pambola yo. Yakoloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province obotika kingai te bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezokamwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozalaki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be interneti. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya gocha yango. Nzambe apambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta boloko. Elelisi ngai nalelaki mpona ba journaliste te. Po ba journaliste na bino fonction moko te. Fonction na ngeza ba comédien. Au moins na monde comédien, na monde comédie, tika to expliquer lelo. Nga naza artiste, artiste so akoti na kati ya scène. Abosa na ke o aza yaya, o aza papa, o aza mama, o aza mwana. C'est-à-dire to yakani na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o aza yaya, o aza papa, aza mama, sans caméra nga na mankai na miso abatu. Azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi alaksanga musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala foyeba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa.
eza na bato ebele toza ba âge moko na bango mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai naza na ba respect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso nasengi bolingo pa ba artiste et comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho ba appel o nazwaki o ekangisaki ngai eza ya ba collègue na nga ba comédien ba collègue na nga ba comédien ba bengi nga ba yebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement tellement elekaki makasi nakoma boye nakuti ba comédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo na yebisa bino lelo bandeko bochango na mutu mutu na mutu azana grâce na ye abotamaka nango ngana uti na maboko ya pasteur de la foi l'aksanga kisite même ye moko tango batu balobaka za na kisi ngai na telemaka avec Fox koyebisa bango na yebi papa on a bien tango tozo kemane na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salité tina te batu ba ebele ba poussa na pembe na biso po ba moni to tombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi po na musala oyo lelo nazwaki risque ya makasi risque o nazwi eza ya wapi eza risque ya musala nyonso eza na ba risque nango nakoko ya te na télévision na condamné batindikaki ngai basalaki boye babomaki ngai te eza risque ya musala o nazwi na kati ya musala na nga o nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yako bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka na bongisaki pièce moko mpona yo ojouer okomona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake na komi fier olobake na komi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soko bengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona ba comédien nyonso neti ba nyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien bengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwaso na comprenaki ye bien te mais na comprendre esiko bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te ko remercier yo nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien toza na bolingo toza na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka yango na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambo oyo ebele basoutenaki na financement ebele basoutenaki na bapel na bango ebele bakomaki bamessage ya bancouragement misusu mpe na présence na bango bayaki tellement ebele bajournaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge kosexprime lelo naye kocomprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango ndeti na ngamba bajournaliste nzamba pambola bajournaliste ngai na mboka oyo soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai nakozonga nsima te mpo na bajournaliste internet nzamba pambola bino
ndeko na bino artiste et comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana yango na interneti soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve yango normal aza na problème te mozokóma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba yango qualité ya kanda na YouTube azalaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classé programme tosala émission na ngai mutu akende kointerprete yango na ndenge mabe te ke lite ya kanda mpona kosala na émission asenga bato mbongo bolingo oyo namoni mpona bandeko na ngai interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abu soko yoki ilananga bien soko yoki soko yoki mutu moko alobi ke avosala nange émission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso me papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubuli yondela merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga ndenge liti akana ndanga lobi même ngai soki lelo nayebani so na komema propre boye c'est internet bomi bato maboko en tout cas liti akana eloko alobi vraiment et c'est très triste azalaki trahi na baninga batrahi tout tanga ayaki na buloko boye koloba ngo nanu mais loko ebimi na maboko na monoko ne moko ça va vraiment na kosenga kaka ke bo edaka biso baartiste surtout bandeko biso ya YouTube bandeko bozoranda biso mauvais service boninga la polémique dossier ya liti ya kana ça continue avec Kizinjora il faut pas ngaya avant-hier kana dikamboka ya liti ya kanda alors lobby babenga na parquet surtout ça intervention tete mtu lelo bakangi déjà voilà dikambo ya Kizinjora alors en bref Bolimbi Sangafana Nenge a lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni, comment on s'est bâti. Je crois, Namatanga Mama Chako. Namatanga Mama Chako, Yogi Bakomede Baloba qui Boyoga Rongo. Que yaza comédiette. C'est vraiment c'est très triste. Artistes en danger et Zalaka pour tous les artistes. Net du lobby ou à mon acte de la RTNC, Karou va être comme gratuit. Nous sommes bunda pour l'artiste. Pour la personne qui m'a pas dit, en tout cas, beau soutenir hier. Ils ont un moment à y. Monique na tongo na deux soyants des mots faut tout évacuer. Na tiki na AJ. Yango na mbang na AJ ils ont en tout cas vraiment merci na ba nous sur la internet en tout cas ngasu obinga émission tout na boya raté parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pour ça Kongo azokende. Tozo banda question j'ai la question réponse n'est peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga Junior Moyoabu pour Nabao Baebingai. Question na ngezabu. Je crois que ndeko na biso lité à Kanda ko banda tango azalai na parquet toza parmi bato to bundi ndeko sa nini abima. Mais nga moko personnellement na salaki analyse ya sur la nae. Yango na bina tout nae au fil de tous. Lité à Kanda
et l'Obama qui de tous les mots, permettre biso to tunango, l'Obama de tous les mots qui obétami 12 et pas artiste Fally Ipupa. Et biso en tant que professionnel de médias, tolingi toyeba. Est-ce qu'elle était à Kanda? Azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien l'ité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi Gaulois soit na komi mutu ya Kofi ndenge Christ Njora benga que pas Kofi ou bien hérité wata. Yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Toujours deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, comme on a Yams, maire de Solution, et CM Télévision. Question langaise à boy. L'ami balé en tout cas de Rolimbisa. Quand on vient ici à la caméra, il faut zapper moi clair dans ma ramoussou. Yo za comédien, bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies qui ont fait des choses qui ont fait des tel. Mais vous avez et athée. Vous avez fait des tel. Vous avez pas comédien tel. Voilà. Mais vous avez l'autre trahi par comédien. Peut-être que vous comédien wana ndazo sara makamamabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice ke kombo na ye. Bandeko vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis de première question. La question s'il vous plaît. Peut-être que ça, bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance entre guillemets to yokaki ba kombo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba bengaki yo. Si yo comme place ko mari ba kanga yo après quelques temps président na bango ya kibe ko rendre visite na parquet. Nous allons qui joue wana. Mais autant à comboter vous allez bien sur le lobby. Première question. Deuxième question n'angé zaboy. Lelo yo Fally Ipupa na Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Il était à Kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable, votre presse il était à Kanda abimi. Mais sorry il était à Kanda kangamaki. Il a parce qu'il y a un concert, il y a Fally. Il a parce que l'ité Yakanda parle de Fally du côté positif. Mais les lots, l'ité Yakanda dans la prison, Fally na Tanzanie, rien à dire, tu éviter tout le vanini, ou garder toujours la bonne relation, au Lobelara, un président junior à Lobi, au Lobelara à Fally, ou bien au Kwandi Mamou Lobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Toujours troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. C'est bien? Ouais, bonjour. Journaliste international, il y a une question dans les Zaliboé. Tu es pas capable télévision. Tu es pas capable de savoir qui sur place. Tu es comme on dit qu'il y a Congo TV. Et l'Enga Congo TV une émission ça qui va proposer celle qui te à Kanda a transféré la prison Makala. Mais ton monde le sous car l'Enga Congo zone le but que on a un message à souka pour retenir yango toujours au recours. Mais les gens disent que grâce à l'Enga Congo télévision de l'ité a été arrêté. Balobi est-ce que montaire il y a l'Enga Congo télévision Papa il fallait pas zapper place sur le bali que pour Lyonde là on a fini dans ma salité. Et ça qui complice il y a l'Enga Congo télévision ou bien Yomoro Yeba qui m'a embourbandé pour dire ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. À répondre, c'est bon. Première question, tu n'es pas papa junior. Non, c'est un journaliste, tu comprends ça, la question pour te gagner temps. Question est-ce que Fally Abetio 12, aux accords on a Fally, tu commune à Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o nako zongela sikobe émission na ngamoko en personne. Wana nde sikoyo bokoyoka nini o nako loba pona likambu yango. Ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 nayebi yango ndenge lekelaka te. Bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango lekelaka. Ngana mona ki yango kaka eza accident musala. Pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga te ka kopesa ba réponse ta internet. Negoyam ça tourne deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu. Voilà. Oui. Kombo artiste ou a trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Kombo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele.
mutu na mutu lelo aza na noko na ye ya avocat aza na noko na ye ya magistrat ndenge bokende kuna nde babanda kosambisela yo moko banda comprendre kaka makambo nini ezolekela awa na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye po yo koma mayele na ye ozolanda aza pe ndeko na biso pe kaka parmi ba groupe minene ya mboka mais na kosenga okomelanga na WhatsApp so okomeli nga na kotindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que naza pe mutu te ata mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateyinga mingi même na babokilo bayaki na ndako bateyinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a fait ma vie à tout il a fallu répondre cette relation on a fallu na Tanzanie. Merci site combo meilleur ba solution yams nzama pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango tomona pe bato ebele na kati ya famille bakufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo eba ba réalité ni to okuta nango na vie même nga moko na kufela pe bato na bane kolinga mingi na kepe na zumwa ko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza ba biloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete merci ndeko ya msinzama pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elengya Congo et Saliba Kangangaï. Elengya Congo et Saliba Kangangaï te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangaï Penza Biente. Azwa pete ya gotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko teli nzoto no toka soko bete deku akwei mais tango cheka téléphone alito iba jipe kitio moko banimbangu c'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka katangu to yaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo Elenge ya Congo na bana ko travailler na bango lelo te na expliquer bien boyeba. So continue na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si okena ba la voix du peuple o mona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbele nga pro. Alobaka te abatama na sima caméra na mukolo te aloba mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele. Elenge ya Congo ako conduire nga na erreur te. Eza façon na nga na sala ka musala. Mutu mususu azoloba keze elenge ya Congo po eleke na chaîne na yete. So eleke na chaîne ene muta gagner ba vie wana. Alinga ka tenir mo wana te. Oko remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka. Ya mitakalisation, ya ba problème mabala, ya ba problème ba comédien. To loba yango na ba site nyonso. Soko moni liso za d'accord na ngati na makambo na loba. Supprimer ba vidéo nyonso. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans passés. C'est-à-dire, Elenge Congo a kangi singaïté, et ça musala na ngaïnde, Elenge Congo tanga moni, ba boa kinga na podium, Elenge Congo a talité, muto ba koko boa ka ebo ete na se za piscine to eza lisi ba Bethesda. To kende ko yoka problème ngo ezala ki ndenge nini. Ndene explique ki Elenge Congo za na problème te, même yo pe mukolo ko ya, oko tuna nga ba question moko polémique. Ozomona lelo ko kosela lenga Congo te lope ko zala yo mais to mona ki très simbelenga telema ki palobaki pona ko kanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda
ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé ko soutenir ngai po nga pe na soutenaka bango merci beaucoup.